Ça les réunions pour bolongo les nangam au théâtre pour montrer que abisme la vérité vers la musique. Dès que moi si côté André si côté Azobima ça invente rien. Pour azel logoté. Aïe logoté. À comprendre azel logoté pour tendresse. On est parquet. Et puis décision il y a que négocier que la plainte n'a parquet. Il y a quoi avertir rien. Tozo lingane to rédiquer na. Bon rédiquer ndeni. Tozo lingane to rédiquer akoma na maturité na biso bata théâtre. Alo ngwana na maturité o yazana ngo ya koleka ya kofinga ya koloba ba bêtises surtout bêtises. Si TF Moko Afrique Info avec Franck Stemai Yandankala twende. Majorité bata théâtre na biso pe ba libana ebele ba kenda poto na bambongo na bango. Bakina ba poto na mongo bakenda ka pona ba cité. Vous comprenez? Et ça la tête que ndeko la tendresse azoya pour le baké ba musique na ngai. Ya bi ba musique Congo kabwana. Réunion souka lelo eza décision ma ke po ba bino ba to sel ça ba film bon ça ba terre. Kota tendresse na film na yo té. Ce côté tendresse na film na yo yeba ke artère nyoso ardon ça dit artère oza na ville à Kinshasa soka yé akuti tendresse a tourner. Selon décision. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal et surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h. Accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Si TF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai Yandankala twende. X-Bass Marandura Franck Stemai. Bonjour à vous tous, là vous êtes branchés tout de Frédéric Lolangi, votre méga star de la presse congolaise, une américaine père de Congo. Moi je vous salue partout dans le monde, vous êtes au Balingarabiso pour s'abonner à chaque fois à la page Nabiso, Lolangi l'américaine, pourquoi pas aussi na site Nabiso, Afrique Info. Chaque fois tu auras pas la même information, c'est le vote de monde, tu auras rien que le travail au bossé Nabiso tout ça là, ce qui moi rumeur ezali, ce qui moi nyungu more ezali, comme on dit Vera Boglo, il y a quand tu ratina ma source. Je dis aussi merci à Kofi Olomide, l'artiste déjà a lancé, je pense qu'il y a 3 chansons, il y a Kofi Central, Oyo. Oh, il y a Kofi Central, l'artiste Kofi Olomide, Oyo, par rapport à la rumeur, qui n'a cantimine, comme ça, on peut bon emploi. Ça, là, c'est Vérambo. Ce dimanche, l'artiste Fali Poupa, à Rosanabisona, et pas Kayembe Chetemba, village Chetemba, Panapso, Kayembe Chetemba, Bobi, attends, $30, 5 couple, c'est $50, l'artiste Fali Poupa, barbecue, et banda 15h. Si pour l'artiste, ça y est vraiment par rapport à R, c'est bon. Les bandes de 15h30, ça Nicolas pour des bandits, l'artiste c'est fallu faveur par rapport à qui a $100. Il y a un peu une occasion, il y a $30, 5 couple $50. Toi et ça, bien moi c'est mon bal, mais c'est mon bal pour $50 à la porte. Là, faut ça va payer, je sais pas. Je dis merci à Willy Mouchenu. Merci à toi. Là, tu es quelque part aux États-Unis. À Jojo Ngonda, de bonnes choses à toi. Tonton Lusanga, je te salue. Hein? Merci à Noël Okito, désolé. Paul Bonagaz Nagaz, Bibi Kapika, je te salue. Pourquoi pour ça, champagne bien, de bonnes choses à toi. Maman Milinzemba, tous Pepe Lambetolo, de bonnes choses à toi. Merci beaucoup. La docteur Anja Duluté, ta dent de Dieu. Il faut Zalara Zalara. Mana poto mana monde entier. Baby Kam Marambo, le Bamamikolo, Zamakambo et Télémi Nangambo.
babengaka ya art ya bacomédien parce que biso tozalaka ministère moko ministère de culture et art wana lelo oyo mwa mbilinga mbinga na ngambo ya ndeko na biso ya mwasi toyebi na nkombo ya tendresse la sirène toyebi likambo na moto te ndamini lobelaka par rapport makambo nde bato babi comportement na ye baartiste kamale baza un peu dessus babi abaza déjà azokitisa bango asilisi bango loposo asilisi bango valeur na poto par rapport niki bato bakisi bamachibola banini yango baartiste basanganaki basalaki réunion makambo basanganaki basalaki réunion oyo bango basolaki en privé basolaki tomaki bilili mpe ezalaki lelo bana réunion mosusu oyo dirigé par lui-même le présent Masumu yango moko na bango Papa Lianzi si je me trompe pas aye koloba makambo oyo na mosusu biso toyebaki te aye kobimisa bavérité mosusu moi je suis langa alobaka eloko nini si tu viens oloba na kotikela micro na nga oloba makambo olobi awe engagé ka yo ayete comme aglo ba commande mosusu bongo sa bongo finga na bino ngai na zeli loko te na zeli te pona yembe tendresse ce qu'on dit na yamba pe c'est que ngapi bo finga pe to bo finga pe kanga parce que rien avant moi je gagne même pas 10 photos tene auto mutu moi poto to Charlie malo atindelenga $1500 pona yamba tendresse so ba pesa ba mbongo moi je te parle n'allait même pas 10 francs 5 à virgule euro na tikala ole to pe comme ata 1 euro. Toi, je suis un peu désolé, moi, respect, on est ça bien. Sauf que ça te valeur. Sauf qu'il commence à bien, ça donne des réponses. Benganga, mon numéro est affiché. Ça, l'aura bango basali. Na réunion na bango to ba sisi réunion. Mort la bango ko lobe sala bien que bon no finga. Après to bo fingi, mo te que bo fingi ko bobi na mnonga. Ngana bien na no te Papa Lianza. Bonne Ouais, bonjour l'américaine Gloria Olangi. Moi ça pemba ko tsarangungi te na ndako. Vraiment bonne. Malamu te pour température eza déjà ya kobeba. Température za robeba bato banda ya mois bato to balingaka théâtre balingana bo sexualité surtout oteka mingi na Luanda oteka mingi na Angola en général na po ba na eza siège na yo mingi kuna quoi. Nateka Luanda, nateka Afrique du Sud, nateka Mozambique, nateka Namibia. Donc ba siège vraiment on a kitaka ngamoko sur le terrain na ba CD ya production. À internet c'est quoi t'as menga pe na frappe kana ba CD et puis tu l'autre kana rythme CD na kotaka donc ça dit et côté internet ngamoko na yeli susu na multiplier yango na voyager nango na ke na kotisi na longwa na kotia na longwa na kotia pour et ça la ka bientôt vivre pour ça ka bientôt vivre Papa Lianza lelo wa moto za kopela na habité ezali kambo bomba te mokile ebi à faire tendresse oh lelo eningisi batu batu baninga ni monda muto ba réunion bosala kil kamoza nini o touché bino wa lelo comme problème yo expliquer biso noto comprendre base ezali kamoza nini na faire nezo le kana na ngambo ba comédie ngai liboso l'américaine elo na koloba na ba diaspora congolais nyonso baza libanda ba oyo ba pesa biso confiance ya koyamba biso na bandako na bango na ba télévision na ba ordinateur na ba téléphone partout ne bazwaka temps ya kotala biso place ekutaka bango ba congolais bandeko na biso liboso na loba na bolimbisanga na maloba na koluka koloba soki na koloba mabe parce que toza ba éducateur en masse mais peut-être na kanda na hémorragie makambo eza peut-être makambo suna ko bimisa bomo na mabe obi Papa Lianzi na yope pour que comme na yope falaki pas okota makamone falaki pas oloba parce que ba comédien to sangana ki liboso na na makasi ya modero totokani ya modé oyo azape artiste congolais artiste comédien munene ayape na idéologie moko boye na théâtre tolia fufu donc tolia fufu so bo vana ba parler bo moni moi la mo balera mingi to tonton mo balera mingi boye bisa bilongwa na modero donc aza mutu mo il faut to respecter to vanda ki to solo la lobité à télémisinga Lianzi soda du théâtre quand on dit soda du théâtre ça dit dire téléma talisa batuna no eza nini oyo buzo ba comédie ba buzo bate ça dit comédie ezali ezali lokote ke pona ko salir batu entre ta comédie na histoire to sala ka ezaka poto sangisa place mo bokabone ezali batu basangana place moko boye passe ezali muta tali comédie na seki à se défouler na problème azanango mais comment na ndeko na bis ndeko dans disons tota ndeko na biso ya chroniqueuse moko boya ya karapena ya théâtre moko tendre ndeko na biso ya théâtre te po biso na théâtre na milieu na biso ya théâtre azate ado ça dit azalaka chroniqueuse mais un mot le quoi neto zalaka lokola Gloria Olangi azamwa siki toko alataka bien
azaka pe reconnu déjà libanda loko angali yanzina salsa ba film production nga funa ta Gloria po par rapport ya Gloria arotali sape mo eloko mo wana bo bagende to bo kadi bo bimisa tandra bongo te wala est-ce que elobite que no Gloria yo za muta théâtre vous comprenez donc ato salwa buzo bano bat baye ba ko za muta théâtre te ne moko na ndeko na biso disons ndeko ya o asaka na ngamba ba chroniqueuse azokoti za makamba ba théâtre ko mo ne po bi ko yelo mabe te ba otanga ko mo na tendresse oui comme on est tendresse faut atanga ba kombo il comme on est tendresse comme on est tendresse o aza mal éduqué oh oui o aza mal éduqué parce que ceux qui aza éduqué lelo azo bebisa lokumu na biso ba comédien lelo komi ata ozo solana mutalibanda azo peso lisu valeur te azo mona kaka bino bata théâtre koma ko finga la basi na bino bakoma loba ba bêtise bakoma ko loba boy basi bokoma bata bakisi muta théâtre oyo nga na yebona ebite soki bat bako contredire nga bako koma bako benga na yebi muta théâtre moko te na makamba kisi. On comprend. Na yebi muta théâtre moko te na bakisi opa ko beta tolo ke non lelo ngai kingani na kana kisi na kanga mwasi na kisi majorité ba théâtre na biso pe ba libanda ebele ba kenda poto na bambongo na bango ba kenda ba poto na mongo ba kenda ka pona basité. On comprend. Ezala te ke ndeko la tendresse azoya po alobake ba muziki na ngai yebi ba muziki kombo e kabwana oye bandake muziki pe eko kabwana donc ça dit yepela ba muziki wana ka ba kabwana bango donc eza biso to sala théâtre te pona bana basi non to sala ka théâtre parce que eza musala na biso eza musala to tangeli eza ndeti ngai tangela ona ina atangeli ki chroniqueuse ya représenter atangela ki théâtre parce que na réalité pour ça qui joue bondima kaza comédien ndeko na biso ya comédien bondima ki on déjà ya modéro alobaki yango ngala ndaki yango na ya modéro alobaki ndeko na biso ya théâtre ndeko na biso ya théâtre parce que ayaka déjà na milieu na biso mais pas que aza mutu na biso ya théâtre pour déjà ko fingisa o yazo fingisa biso lelo ba mona ke ba fi na biso omoni ngai na kala na salaka émission moko na évité sur la site. Je vous en prie. Na salaka émission moko na nani ya Congo Mikili o ya mwana mwasi nani oyo Aisha Koko. Na salaka pe na Tracy Mbele elenga Congo et pas Adams. Na lobaka na défendaka likambo oyo keno lelo biso ba comédien tozo nyoka bapona ba producteur wana na lobaka makamba ba CD wana série na nous CD ezotekama ndenge lelo tezali ke no production ya internet te production CD tango ezotekama ndenge ba producteur ba wana ko lela biso ndenge ba producteur ba wana ko mona biso loko te producteur akoya aflater bino na mbongo mukie ye azui production belé ake ateki aso mapango aso mituka na lobaka keto telema ba comédien to telema biso moto ko monsa la production lelo na mona ba comédien belé bango pe ba telema lokola ngape na telema na monsa production na ndenge nanga na place obebisa image ya ba comédien bandeko no ba comédien telema sopoza ndeko na biso ya comédien telema pesa mayele teke oloba basimbaka bakisi teke okoma kofinga teke oloba ke théâtre zaboy na ndimi na ngate tendresse wana akolonga Congo awa Kinshasa akende tina Angola babengi batie salle moko bakangi yango batu bafuta billet baya kotala ka ndenge ya finga bato na ndimi na ngate mais biso tolongwaka Congo longwe Congo okende Angola okende Afrique du Sud bakangi yo place moko boye batu bazofuta billet po baya batala yo bayoka yo osekisa bango donc ça dit to sala ke loko moko boye o ekotsaka bonne humeur o ekotsaka sengo na mitema batu noko kofinga o comprendre ndeko mwasi atika kofinga pona milieu ya théâtre lelo balongoli na milieu ya théâtre balobi boye bibolonga mutu nde nini mutu peut décider c'est masomo bino tu boza lelo awa boza bokoma soki 100 millions de groupes bolongo na oyo ka yakini bo ba bazaka ba manaka bagafa o parce que on a le rêve boza yakini boza ba comédie c'est pas vous les comédiens baza ba Lubumbashi baza ba Katanga baza na 3 Kasai baza partout on a ce sont des comédiens comment bino considérer comme boza na plateforme ya masumu de bino ne boza ba comédien donc bobo ça ba musu baza belé et là on dit bolongolé bo reconnaître que ça comédien bo bolongolé sunde bo ça comédien te après bolongolé sous pourquoi bon olobi ke no bandeko ba comédie baza na ba Lubumbashi baza parti bango wana baza kuna ba dépendra na comédie na direction générale à Kinshasa
quand on dit direction générale, tout le monde a président Massoum. Avant les Kamounioso, il y a un président de la République, Babandaranon, Bakoutani, ministre qui ngani, Sangisi Batu, qui ngani, gouverneur, et Banaem Somo, la gourmestre, a même pas gouverneur a même pas premier ministre a même pas directeur à cabinet, président, tiens, Romemango, et pas président de la République. N'est-ce pas Bissomoko, et Bandaki pas modéro, tous ba décision, les lorsque tu as yemoko sommet, oya lobaka bano yo baza ko bima lelo na bateatre na za ko yebate yango ya za ko yebate lelo ndazo kendo yebango ke bato bazo bima lelo bazo fingisa biso valeur na biso esili na poto esili partout dans le monde bazo mona biso elo côté na lobi bo gloire na kati on le bate est-ce que ba musicien oyo basala mama be bazate to ba musicien o bakabona basi na ba ate na monde tout ba bezala mais ce que pourquoi ka lelo ko makake bata théâtre. Oui, non, on a fait comprendre dans la cité. Oui, il y a des massoum finga bango. Génération et après massoum de fond génération, je peux dire génération na bino, on dit bato finga na sens nini. Bato sala mabe et belé. Ngana mona aton présent ka ba kabona mami la chat bato balobela rango na moi ça ka ba bosala ka réunion te. Donc moi je dis la vérité, ton kala ba kabona mami la chat. Batu bosala réunion te boba ke pour nini basala ba analyse j'ai pas vu de gens baleka mais pourquoi comme quand tour alika mo bosali mambo sangani mbala moko par rapport que bon dit que tant ça comme te kamno pour nini pour kala msalongola moi sina awa na bana mimi poto azane na tina te bosala les réunions bino ba o basi ba bengi sande tongo indeli bino bo meka obebisa cop na bino po bobenga cop ape se ngalo ba vete bo beki cop na se comme obeba cop ngo za nini basi na poto mibali na bino poto bilon na poto yango bo sali réunion po bolongo le nanga mo théâtre po moni ke ba abisi ba vérité vers ba musique na gloire langi na sepela no mingi poza muta maele belé en tout cas salana no université vraiment ya bobenga onini ya chroniqueuse ya ba chroniqueuse otangisa bango vraiment ndengo yo moko zolo baboy ndengo zo bimisa maele belé boy kolobake ndenge ya telemisi ba muziki na bango est-ce que makama obengisa mibali na poto ezaka pona bata théâtre est-ce que bato batik bakabwana kana basi na poto ezaka bata théâtre ezala mundu musasa la théâtre te azana epe journaliste te mais ba bengise na poto ake pasali inane deza pa kabwana mwasi ake ba bengise pe bakabwana ne pe na mobile ezaka pona bata théâtre te biso pe to hôtel mais la tendresse te kapo ke alobi ke ba musique nanga bo bengisa ka mibali ya poto te po ata basi yango pe poto ba bengisi pe mibali ya théâtre te développer ezali bata théâtre ba ke na développer yebisanga siko obi ke développer ezali do ata bo bengisi te to ke na développer ndeti ngabo ngale ka banda makambo ya batande se alobaki lobaki ba muziki bo bengisa bango batata tete na baki ngai na otika lokende poto na monga mwasi te et même na nzela Turquie ya makolonga na okena mbongo na ngamoko et puis tant to koma to relaxa si quoi comprendre que to yaka poto pona ka basité même na nzela développer batu ba okene et loko to linga na ndeko mwasi azala nde mayeli batu ba comprendre tala lelo ndeti yo okolo ba Xil Pechanga, soit niveau Xil Pechanga. Niveau ya Xil Pechanga, niveau ya bagage na ye. Okomo na ya kokota na ba linement onde ko moi sa okota biso. Mutu ndana ndenga à vivre arati. Là pour na finga na msusu oba komana mir mino finga tima mutu sa ko finga bazana leza. Sikoyo, yo yebisanga itangu yozo leka de jozo finga. Ozomona teke na batongo batala ka biso ba mona ki bato théâtre nyonso baza ba invent rien. Pona yebisa yo ndeko mwasi ko tendresse ko azo bimaza invent rien. Donc le bon reprocher la tendresse. Et loko biso tozo reprocher yé asala ale kaka na be mission na ye alobela kama peut-être olobake non na obimisa film na ngamoko boye na sala boye teke olobake yo kingani ebembe na yo kingani boye ba bêtise wana zo finga wana ba oyeba ikaza muta théâtre. Muziki na ngai, muziki, kosala boete, muziki, kozongisa boete, bata théâtre, basali yo, nini viki. Bata théâtre. Bolinga na rabi on a bino, ce qui a cause, voilà. Contredire. Bon, et l'autre voilà goûter. Il pas andibi parce que ça m'a proposé. Nazalaki na. Proposé parce que muta théâtre. Bon. Andimi na ye, bolinga na rabi on a bino, yo linga mo sa théâtre. Gloire la ngi. Yo no linga mo sa théâtre. Eloko lobi oza na raison. Ndeti ko linga na biso bata théâtre.
Voilà vraiment à Kosi. Loba ya yena océan de balingala bango na bango batate ya. Na lokata tata balingala bango na bango. O tangela ka Kalebi. Suka suka ya ka Kalebi. O ya ka Kalebi. So la ni pe Kalebi pe na mami la chati to la nana no bien. O mo le ke babolingo la bango bandaki ya musu afa ba ya théâtre. Bon Mimina de Londres. Moi Mimina de Londres. Attends ta théâtre. Oui, Mimina de Londres va batate théâtre. Yemo pe ngani. Papa c'est ya nani. Papa c'est ça muta théâtre mais bango bana ba idéologie na bango ba pont noir bakenda okutana kuna msu mwasa keboye na ndenga ba souffrance kuna pa bakutani océan monique na ndena boye so na vivre ngamo koto na kokate lokola mwasi na ngaza ka courage machako nanani machako bota papa lobete amuta théâtre bon toto kende susu te to kende tozo kende na kosi ve kabisa ve roger mona moto zabi papa lobete bota mama na machako za fal bobete akenda pe poto bonde mona papa lobete omoni ba mama chako ba exemple yozo pesa na ndenge ya théâtre ya kala mais ça ka théâtre ndenge yozo lobela omoni ya kala ezaki na moi respect mobo ndenge façon tendresse azolobela ke tokoma kolinga na biso na biso ça dit que omoni na sens ya loba ozaka na moi sino moko boye ya théâtre mais au voyager ke mikili emso ke o balino kuna mais o kontaka na moi sina yo ya théâtre Jani maozaka nani. Est-ce que ça n'a pas on? Bakabol mama bana et. Jani ma oe alléluia. Mais mbata théâtre bombele. Na lobby mais il y a Jani. Il y a Jani avant que ne poto déjà kabona na ma. Mais maza balingana kana théâtre babota. Balingana ka wapi? Balingana ka bien sûr mais bakabona kana bango déjà. Pour ça te que Jani ayeko kabona moi sine ka porta attends. Balingana biona na edo kana tangelo bato babana na bana bata théâtre. Kasi bon, dans le bagage ke ndé balba muyaka mo afingisa ba yakanyos. Ndenge obi ya kamoka fingisa ba ranyoso mais et ça te que biso nyoso to zaka na basi na biso na ba théâtre non mais ça m'a bête eza ma bête bien sûr ndenge ozolo ba mais ça pe mabe ko soki ndeti lianzi azala mwasi na mususu na Londres hein ala mwasi na mwasi na Londres mais siko ke mwasi ngo wa msoi ba ke no lianzi pe na kishasa kuna zaka na mwasi ne su ya théâtre au moins to be bosali reni bobine azoma za sirène to ça za sirène ya mai to bozo pousser pe ka au finga bino parce que ba dio bolobe na reni ba to mususu pa roya pe bando ça doit de réponse bon on supporter parce que le bon ngabo créer reni bo ça la contre yé bo roi sima ngo pe parce que bo sangani l'âme sous 100 personnes contre une seule personne te tozo lingane to rédiquer non bo rédiquer ndeni tozo lingane to rédiquer akoma na maturité na biso bata théâtre alongwana na maturité o yazana ngo ya koleka ya kofinga ya koloba ba bêtise surtout bêtise omoni nzoto na bino basi boye ndenge za boye soko komoloba ngo déjà na TV ata gloria ta lobina nga aussi sa ba université misatu soka déjà komi ko lobela nzoto na bino ki bo mwasi na télévision boy est-ce que wat boy ba sous niveau étude na o monte ke ba lobake gloria la ngwana impoli mwana mwasi wana atanga te mais o lobake aussi sa ba université na yo donc ça dit nande ko mwasi conseil obiso to pesa ye parce que ba lobaki po bazo neti réunion souka lelo eza décision ma ke po bazong sa ndeko mwasi zonga na milieu na biso a reconnaître ma benaye a senga babo limbisi alobaki osela yango lisusu te atika ba bêtise oya lobaka ba parti ya nzoto ya mwasi ko lobango na ba télévision eza mabe makasi pona ni balobaka ke to pesa bino valeur na to pesa valeur ya kibo mwasi o comprendre lelo nde ozaboye soki oye okuti ngai na vandi kiti aka moko obike ngala hotel bala peso kiti na peso sko kiti poani pona valeur ya kibo mwasi ça dit to ligne et loko mpe ming to sola ki na réunion tozo boya ete ko ba makamne osala ba animation na eza normal les alaka nango mais le kola lobika za muta théâtre le kola to za muta théâtre bon aza muta théâtre le kola lobika za muta théâtre po biso to izozo ena to tsena na kana bino ba chroniqueuse azala na okuna le kola lobika za muta théâtre atika koloba bêtise ala ki sabatuke bata théâtre azomona bata théâtre na bata mayele ya ba théâtre bazali batanga ba responsable bazali bongo bato basala nga mona moko pe théâtre basala vidéo mo bazo excusez bazo lien na mbanga na mobali wana bosele ke réunion to bane ka sali mabase azo des éducateurs en masse vidéo bongo bimate wana bosala réunion te bon ba vidéo yango ya ba internet yango lelo to koma mona ba montage pe zali montage ya 2 minutes kutani to moni comme montage na ko fanda pe lelo batineni nga vidéo ya Gloriat
Mais ça, talent bien sûr, il montage. Après ça bisou, mususu boye, mususu s'embrasser, mubakoza, balatika, bazuka, mutu ya gloire, batie, mususu ya mutu mususu. Oye bien montage dans ma champion du château. Voilà montage pega. Oh, tout n'est château, tout n'a château, aza technicien munene, oye biso ba biloko wana ezali. Technologie ezokolati, ba montage yango ezokolati. Vous comprenez? Donc ça dit nandeko moi si boye bisaye azala na réserve parce que théâtre eza musala. Eza musala o eboko la biso ba famille. Eza teke po akopi na biso ndenge bozolo ba théâtre. Bongo cop na mino baby. E kaba o balobaki po basala ba kopi wana. Mais ngalo ebisaka batuke eza kopte biso oyo tozo telemina o to kotela ba réunion valeur na biso. Valeur ya biso bata théâtre. Tozali be éducateur en masse. Tozalaka tokota na mandako misusu sans audience. To tuna raté ba koti ba yambi biso. Parce que tango ya zolo ba bêtise. Oyo bazo telemena oyo atanga ba parti ya nzoto na ye. Ko finga muto zo finga msunde ko mwasi ozo finga sexe na ye. Boli bisanga na ona ko loba bongo. Eza vraiment dignité. Aza muta théâtre a se respecter. Ala kisabatuke atanga. Soka moni batu bakomi koleka bakomi ko finga ya za salité aza banduta aza boye aza na cancer oui bon finga parce que azolaksa niveau na ye. Vous comprenez? Azolaksa niveau na ye za kitoko te. Vous comprenez? Ndeti nga vraiment boye na parmi vraiment ndeti na kokuta na 37 ata mbongo na olingete. Olingete bwana. Pour na mona za na ba qualité ya basi onga na olingete. Na l'équipe pas posséante donc ça dit balba nzungu na nzungu na mufini kunango océan za na niveau attendance nga na niveau attendance pour le col azana niveau don azana niveau intellectuel te na ko lingi non te azana niveau intellectuel azana niveau azana ina lamso ye azana niveau te atanga même université masumu ba président lombe na lobby omoni niveau babodo niveau zolo ba yango na yuto ebisa oti gloire olango roza lo sisa université aussi ça ta luvanu mo lelo to mo benga campus aussi ça ngata deux fois. Mais si on regarde la télévision, c'est niveau le voix nous na ba bango. Ndeti biso niveau ya ina na zolo bana to tika lo ndeti ngabo na tika lo bango lisute. Bon baba papa ba kama mama chibo, pour pas mama chibo là. Te mama chibo la ngala gesani. Le kasa lo lemo bozo akon. Mama chibo la ngala gesani. Oui mama chibo là. Na ebi na moi yo mo tatone. Eh mama chibo ke na mi ba Luanda ba ile wana to yebi. Ngala ke na Luanda pona musala na nga. Na vanda boye na musala na ngaka yango poussa ke arme loura benganga asel sanga production ya internet ité na vanda boye sala ke Rémi Kilola abengisanga arme major Disadidi Alpha Bokole atanga na film selo musana nga pa ke no mama Chibola ngona mama mna kinda pesa mais yem o kate Chibola tande sana ya mulubati do bo yeba la po bango ba Chibola bo comme ne muso ya nani ya mboka. Yé tendresse. Donc bango la bango ba luba. Dibinga. Oyoka be jibinga na chibola. Do baza ba luba c'est normal ba yebana. Munu muzombo nginanga na za muzombo. Sko bino tibo zo desiso comment que na suka ke. Tendresse ba moni tendresse na filme ya mutu moko boye. Mutu mo be tendresse na filme te site oyo ba yambara tendresse ko abiso yambake abi bo roleka ate. Amonte ke ba bino ba mamso bonzi ba mo perdre bo pesa tendresse ba valeur mo bo pesa. Bo te comme si tellement elle pèse plus que vous tous parce que bo comme c'est le quoi alors David ba Goliath boko ka David te pa bimi munene makasi. David ite ngo zolo baza Goliath ite po azel lokote. Ay lokote. À comprendre, azel lokote pour tendresse. Bon, tout comme auto tanga ba bien privé, te pour bien privé à mutu batanga ngote pour sou bien privé na ngeza yanga ya ye pesa ye. Comprendre mutu a omona e David azate, mais tozo lingande alongola kaka valeur oyo azo kitisa batu ya théâtre. Et puis ba mikolo wana nyoso ba sangana te ke pona yeso kinente. Bazo linga bazongisa non valeur oyo ye azo longola na batu ya théâtre. Valeur oyazo longola na bato à théâtre. On te comme nous ça va papa le roi Massoum, papa le roi Massoum, papa le roi Ngalufa, babodo belombe, bovanti ba réuni batanso mikolo wana le bossa na lelo po ba nige bo moni papa tendresse po bovanti pas azo baby c'est so comme on te que bo pesa papa na ba valeur te. Tolo ba copité. Cop nini? Ça dit po cop wana biso tolo ba donc cop so ba bi cop. Neti ngala oloba cop par rapport ke ngala salsa ba film na salsa production na tant que producteur
na bengi sara bactère tout bayaka o kingana ye na bengi so na bengi Charlie Nongi vide loin aye absinga ke lianzo pesa ngotan na miso tan wana na pesi na bengi si pakaloui sudiata na bengi kingana na pesi bangota to wana zande cop nanga na sali production nanga na tina site nanga na longo na salle production na tambola ke na tek yango mais ko yango nde to vandisela ye po tangu oyo biso to bima libanda valeur oyo ezalaka ke okomi na mboka moko boye batu bazo valoriser ba omona bazo na yebaka soki pour Fabregas azana voyage aza ouais soki a l'émission soki on se rappeler na yeba tout temps to kutana na ye pa ya Alex Fumunti Alex Fumunti hymne national donc to kutana pa hymne national na santa valeur oyo Fumunti ayambela Fabregas attaque artiste musicien de valeur pe oyo ayambela nga comédien on comprend malgré que enveloppe wana oyo apesa Fabregas natala te so apesa combien mais oyo nga pe enveloppe na o nazwaka Fabregas ba yeba pete ke songa pe ba pesa nga combien mais on senti que valeur oyo apesa nga ya omona ke non liandu as artiste Fabregas o pe as artiste mais ce que soki bo soto ezaka na biso ba comédien moi ke na ba tongo ba yambaka biso libanda bando kitsa biso ba ko valoriser ba mise ba ozana valeur makasi ke biso. C'est qu'on a René Boloba ni pas comme la souka René Boloba qui ni pas le René pour moni mbutu mso baza contre ma mso Boloba qui moni ba mso ba ni pembente ba ko ba bongo te pour la tendresse mso ba bi qui azui René en bref Boloba qui ni première René pour comme la deuxième réunion Boloba ni une décision ni besoin que au mauvais modéro azwa qui na René bo ça qui jour wana na commune Lemba réunion décision vraiment zalaki modéro à s'adresser qui mingi na biso ba tout ça ba film tout ça la ba production alobi na biso bo asenga ki na biso albi ke na bino bat osal sa ba film bon sa acteur ko tsa tendresse na film na yo te so ko tsa tendresse na film na yo yeba ke acteur nyoso pardon ça dit acteur o azana villa Kinshasa so ka ye akuti tendresse a tourner te selon décision donc ça dit ko tsa tendresse na film na yo te po azo bebisa lokumu na biso bata théâtre azo fingi sa biso tala ba bêtise alobaka tala ndenga finga kabata mbongo okeno finga père de la famille pona nini bomona vidéo ngo tanga ba finga ke mtumne finga ye dans pona nini ndeka yo lobi ofinga na no pona nini bomona ki vidéo ngo kasi yango tozotuna te okofinga ye pona nini o comprendre nde alobi na biso ke okotai na film te et puis batu oboyambaka tendresse na lokola na be émission lokanga na yambata ndeti lokola gloire yambaka tendresse d'autant ozo yamba tendresse ye avant o l'exaye na donc disons na tableau na yo neti boy il expliquer déjà makambo yo kotuna mais ça makambo ya ko finga surtout ba théâtre te tu as déjà besoin on est parquet et puis décision ya ko kene ko tikela e plainte na parquet ya ko avertir ye ko kangise te mais ko avertir ye ke atika buzoba oyo asara po muto kangisa zate po aza to ko ba nina za ndeko na biso ya théâtre aza ndeko na biso asala kapé ba film na épée asala kapé ba film na déjà bien on a film na obi do jouer na film na bon na éviter que soit na site nini na éviter que soit asali ça ba film yango wana ke donc disons l'état a avertir l'état content to ketika plainte to ketika on pas l'état tribunal sori parquet ça l'état vous avez un avocat bino bata théâtre tout ça avocat avocat pour théâtre association théâtre oui association azali ezanan président Lombe avocat na bino bata théâtre neti président Lombe azala avocat na bino to bongo commissaire avocat na bino président Lombe non a présentera biso déjà devant justice apprendra bino mazara avocat a présentera biso devant justice et Lombe na bodo mais koza suna ba avocat la biso à part Lombe oyo yebi ba avocat bazali ba avocat association ba avocat oyo ba kendaka ke so problème ezabo ba ke ba lobel ba solo lipo na biso. Voilà conclusion que aneza bo kanga ete bo teka bo tseona na maboko l'état soka fingi l'état avertir que atika buzoba oyo lobaka atika ba bêtise oyo lobaka parce que ba bêtise oyo lobaka na télévision et tombaka ke mama na bana ba vana ndako ba ota la télévision ba yebi ke muta théâtre total ya ninga loba ninga pesa communiquer ni à théâtre pamba yo kimba moko abimisi serse moi si comme moko boya serse on sur pas au signer obina kendo signer bo asira kendo signer mais soit que signer l'état est-ce que comme makamba l'état ça suma makamba théâtre. Merci beaucoup.
eza sumaka bata théâtre te donc théâtre apesi lokola mukongo un mois dit bato balandi yo ba comédie to bali bana mboka bato nyonso balandaka bino ba muziki pe po muziki ne bango ne babengaka tendresse bo créer babenga ba parce ba problème po ya na TV créer le problème ko lo bani ya tout balanda biso to bon ngai avana zwa na pesa liloba suka na sepelaka mingi po tolo na ye wa po na kofinga mutu te mais na ye po na lobela musala na ngai parce que avant ya musala na ngai on sait la bino comédie bo sekana no après na ko communiquer na ngamba la moko ezake nazo préparer ba film nanga oyo bokozala décider ba film ezali ba featuring na ba comédien nyonso ba grand prêtre ba comédien nyonso o bino bolingaka ya basi pe ya mibali oyo bosenga ngake papa liandi kotelanga mutu kingani ya turo na kotel bino batu na bino tu bolingaka ba film na bino bozela yango na kimia nyonso pe bozala na esengo ya ko consommer yango boza na esengo ko somba CD boza na esengo ya ko kota na internet ko tala yango na osepela bozala na bino ensemble. Bonsoir Batata, bonsoir Maman. Ngawa bino papa liandi fumutoto l'homme qui a créé Comédie à la Congo sans difficulté. Accident mosime salama kuna nzila ya ba Congo. Batu ba fuidi sans compter korivaya ni tinini, receveur tinini kasi yandi mosi sofer matama mekanga makuna contacté. Wo. Mwana mosi ambi apesa ka baninga kabule liboke gayar les Philippines dimi. Bandi kunanga uyebi mboka la biso Congo ba fonctionnaire. En tout cas, il faut qu'on valorise les fonctionnaires. Goria. Ils ont papa moko est fonctionnaire à l'État. Akendaka na fonction publique ba futa kayete. Mais azalaka na isengo ko kendaka fonction publique. Mukolo mususu akei ba futi 10 000 francs ya mubimba. Papa zwi kaka bino mumu yebi ba 10 000 francs na biso bimi ya mubimba oyo. Papa zwi kaka 10 000 francs wana ya mubimba wana na poche. Azwi likasa ya tumbako. Atiango lisusu na kata poche kaka ya 10 000 wo papa bandi kokende abandi kokende apusa ni liboso papa yoki posa komela tumbako kukota zo kodisa luboko na poche abi misalikasa tumbako 10 000 francs ko ya kate papa zo yeba teke 10 000 ekoi papa meli tumbako a continue nzela nzoka te mutaliboma bandaki koyena sima ya papa alokoti mbala moko 10 000 abandi kutala 10 000 azoye bate Valeria eloko ya simbi azoye bate oyo na simbi mbongo to na simbi likasa to na simbi nini azotala kaka azotala papa keya kupusa na pusa ni liboso asimba boy alobie na kwa isimbo mbongo kuzonga zuzonga sima po ya kuluka mbongo akuta muta liboma na mbongo ne na maboko papa raisonner alobi soki na yebisi mutu oyo oya simbe za mbongo azongiselanga akuzongiselanga te na kuyebisa ezani tomona kaka papa pusani pembena mutaliboma alubi papa mutaliboma alubi yo nini alubi te na ye opesanga kaka carte électeur lokoti mutaliboma alubi oya ze électeur na yo alubi oui eza carte électeur nanga mutaliboma alubi pona ndimeza carte électeur na yo yebisa ngai kombo na yo eza na nani papa tali papa lobi kombo nangeza bac central de l'île Congo mutaliboma tali na mbongo bakoma bac central de l'île Congo mutaliboma lobi okoki kuzala na raison mais pona ndimeza vraiment électeur na yo yebisanga mbula na yo ezani papa tali papa yango wana gloria lobi papa lobi mbula nanga eza 10 000 francs congolais yaya dabetela bino lisolo moko ya suka po photo zalaka na bilembo ya kusekaka bamiyibi ya mboka na biso ya Kinshasa boponaka pe ba place koyiba muyibi moko ake koyiba ipaya tela kaka mutu lokole dingwe oke yiba siko na ndako edingwe pa utaki kumela bimela mela nende ngazalaka aye na ye kaka na te yako potenga ne plante yo kolukanga na salo ba plante ngai uyibi siko yo edingwe alali na ye na carnape babenga nini carnape kiti wana babenga nini ezalaka na carnape alali kulala lali muyibi akoti na ndako atala boy ayeba kiteke pe oya lali wana edingwe akoti abandi kutala azutala azwina neloka liboso abimisa tiki na porte azwi mibale abimisa tiki na porte yemisa tukaka azo ordinateur bwetanga azubenda boy edingwa la mukakate alamuki edingwa telemi muyibi tanga azobaluka boy yena edingwe fara muyibi azotala edingwe pa azotala muyibi bazwi 1 minute ya silence siko muyibi azo raisonner na kuyebisa edingwe nini siko edingwe pa azo raisonner na kosala muyibi oyo nini yoka maloba ya muyibi alobi papa
bolimbisi nayaki koloka nazotuna awa toza na commune ya Makala to na commune ya Bumbu pona yebi ba place koloka ya makasi ezalaka Bumbu to Makala. Donc bandeko nanga tozala na esengo tozongisa confiance o tozalaki nango na théâtre congolais. Théâtre congolais toujours tozobunda pour que etomboma ekende likolo tozala na confiance wana bolemba biso te kotalaka ba théâtre na biso bolemba biso te kotalaka ba humour na biso bosalaka ndeke pour biso to changer bato bozomona bazama B na milieu ya bato ya théâtre bolemba bango te bobengaka bopesaka ba conseil ndeti la blonde mpaka motema ya Aaron Makasi nengo benda obengaka osungaka bato ya théâtre bengaka soutenir bango pesaka pe ba conseil et kosala malamu mutu oyo ozana posa ke papa liandi nazana posa osela nga histoire boye nazana posa lobela maison nga nazana posa sala boye otia yango na film benganga na plus 243 89 58 666 58 plus 243 89 58 668 na profiter pe kopesa merci mbala moko na bandeko basungaka biso na pesi merci na Gloire Yolangi l'américaine moi ça pembe akotaka ngungi te na ndako koseka na yo ba ninga batiango na sonnerie ya téléphone osenga ba mbongo ebele non senga ebele makasi mabe kasi ba kolemba na bango merci na yo puis merci na technicien na biso munene château babengaka la miette trépied yegu tata trépied zate donc le boko yango moko ezaka de trépied na pesi merci na patron ya site oyo Frank Stemai moi la mobile na ba te ba chocolat na miliki azalaka na chocolat naturel apakolaka te et le côté na pesi merci mala moko na Dona Monica ngana Monique na Luanda l'américaine na Manhattan depuis Belgique na minute oyo afongoli ngana Monique siko ya Belgique ya munene na pesi pe mala moko Alex Fumuti hymne national mon vieux na pesi wa merci belé na pesi Nadine Yumbu femme en express des prix Belgique na Charleroi na pesi la japonaise Chana la japonaise beauté mondiale pourquoi pas na pesa merci na Chantal Ikwa Chantal Kitu de Bruxelles na pesi pe Belinda Lita na Londres wana na Majesté City moi sisu ya pembe o akotaka sungungi te lokola Gloria na pesi merci na Nela Nzele o pesa na Paris wana bandeko tout ya poto vraiment na pesi ba comédien nyoso boza na poto na kobo salabino te na pesi José de Londres facile à garer Sida ya Bilamba sala kaneto solola ki lokolo lobaki ke ozozongela Charlie Malula po au privé bango azonga na Charlie Malula soko bino bokufa soni azozonga na Charlie Malula siko po bino bokufa soni na makambo boloba et puis botala pe ba vidéo emo Charlie a osala po mona ke yena Jona eba ozonga po ba bokola bana ba moi ça bana ki moi si wapi Mimi Mimi nani Mimi merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin sur la pesi batu mutu mo teta osilika José nani la duchesse Maki duchesse Hans Luzolo Duche Kapanga ba comédien na biso oyo tu bozali banda ba Sami Mokili bino tout na lingi bino mingi ba Orgazi ba Meta bino tout ba comédien tout bopé sa fier libanda ya mboka. Merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin je profite pour merci à toi pour les bons gaz na gaz docteur Njad tu t'es don de Dieu il y a Willy Moucho le véritable code on peut changer le présent le drapeau mais les codes ça sera toujours libéla merci à Jojo Ngonda merci à Noël Okito ya Dynamo tonton Lusanga je te salue Bibiche Kapika grand prêtre mère yo ebi Paris t'appartient sans oublier champagne bien de bonnes choses à toi là tu es en France désolé mon agence privée maman Minine Zembato Pepele Mbeto le de bonnes choses à toi yo ebi à Kati merci avec Cap Skinkela avec Roger Kinkane et à famille à tout le temps merci à vous tous là vous êtes je pense qu'il y a l'obiat et dérangé bon finga pe bon ça appelle René Lisusu te kofinga siko wala bon ya kofinga Lisusu pas tendance peut-être ngozonga wa ya pe ko démarrer bino te Gloria ngala oyebisa siko na senga vraiment na bandeko na biso ba théâtre oyo bozo kotisa Gloire Yolangi na makambo ya kofinga balobaka journaliste azalaka au milieu du village yango te donc ça dit Gloire Yolangi aza au milieu du village yazaka mutoyo azo transférer message na biso pa ya population et pas ya bato oyo basepelaka na biso aza na likambo te ndeko na biso nde mutu aza mabe tendresse nde mutu aza mabe aza impoli aza insolama mais eza Gloria te Gloria
aza au milieu du village aza wana po ayamba ba artiste lokwa nde tomona yamba ba musicien ekozala ke musicien moko msu fali na fere bayokana te akoyamba fali akoyamba pe fere na ndenge ekokipe te ke no ba fanatique ya fere fo bano finga Gloria to ba fanatique ya fali bano finga Gloria non ça dit ba fanatique oyo boza pour tendresse bo finga Gloria te o pe boza pour ngambu na biso ba comédie ya Congo to sangani poto si c'est politesse ya tendresse bo finga pe Gloria te poto zolinga to rédiquer na ndeko na biso akoma na respect akoma poli deva bino bato botalaka biso o bopesaka biso confiance eza yete Yé azo yamba biso kapo apesa message na bino bato bozana bandako. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé le Morella, appelez-nous pour faire des commentaires. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Bye bye. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.